couple nini banvia kango couple ya Tracy Mbelenga na Claudie Suka eza couple moko banvia kango. Donc batu balula kango na lobi teke po ndenge baza na poto ou bien po ndenge basali magasin. Na lobi couple ya Tracy Mbelenga na Claudie Suka ezali couple moko banvia kango. Bandeko na bino bozolandanga bino pe ba couple na bino banvia kango. Menga nazolobela bato internet ya YouTube bisikanga nazali likambo na koloba yo pe ozolandanga okoyeba soki couple na yo pe ezaka envie to yo wanviaka ba couple bato mosusu ndengwana te o ezali émission Sarando ezali émission éducative pete ponga déjà côté ko éduqué en tout cas na yebite na ndi même pas ponga moko na za mal éduqué mpote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko couple oyo ya Tracy Mbelenga na Claudie Suka tangu na lobi banvia kango banda e bandeli. Tracy Mbelenga azala na Congo elengi pa Grace Mbisi, Claudie Suka azala te. Donc bazala Claudie Suka azala te, Tracy Mbelenga azala, Mike Lokamba azala, Gloria Olangi azala. Claudie Suka azala te. Papa ya Claudie Suka abenga Grace Mbisi alobi naye nazana mwana nanga moko atanga mosala oyo zwaye aya kosalawa. Asali makambo esengelaki ayebisi pe mwana naye akei pe pa ya Grace Mbisi akomosala. Alors tango ayaki en tout cas azalaki mwa leki na bango pa azalaki na beauté naye ndenge toyokaka lelo la mignonne pa aza na beauté naye. Tracy Mbelenga azalaki pe moke soko tali ba photo naye na basuki aza kokata ba coiffe moko ya kitoko atie pe ba teinture la main magique aza komonana te aya komonana mbala moko boye wana na kanisa pe tango Claudie Suka ye. Alors babandaki relation na bango tango babandi relation na bango nayebi te soki bato kuna bayebaki to bayebaki te ewumelaki te mbala moko biso toyebi. Donc relation na bango amour na bango tokobenga ngo coup de foudre po bango bazwaki fiançailles te o bobetaka na ba histoire na masolo bango bamemaki fiançailles yango modèle Papa Robo Lingala ya ba 3 mois 6 mois. Donc ya mbangu po bayana na coup de foudre surtout Tracy Mbelenga ye mutazala mobali azala déterminé abala na âge wana amonaki aza na âge ya kobala aza pe na musala. Alors balinganaki modèle balinganaki na kanisa tangu otali couple yango ndenge Claudie Suka azalaki jeune teshiko aza jeune mais nazoloba na époque wana otali Tracy Mbelenga ndenge bazali en tout cas bato zamba otala bango bakomona bazopesa harmonie. Donc bakoenvier bango déjà bakomona couple moko bien
donc ekotia baninga baenvie na lobi te ekopesa baninga jalousie bien sûr koenvie ekokobota mpe jalousie soko kontrole yango bien te koenvie ebandaki deja kaka na kanisa na Grace Mbisi ye moko amonaki yango bien te akomaki koenvie yango me na ndimi te asepelaki chroniqueuse na ye na mutu asalaka balingana na cadre mosala po amonaki ntango mosusu mosala ekokende bien te. Alors Gloire Olangi amonaki me amonaki oyo eza nango baventure ndenge balingani boye en plus ngai Gloire Olangi nga na kokolinga kolega mosala te nga awa nazoyamba bamitu ya mboka grâce ya site oyo nazosalela ya Grace Mbisi donc ngai kaka mibale ya minene ya somo amonaki bongo me enviaki couple na bango mayokaki jalousie te po azalaki sir na ye mais Grace Mbisi oui asepelaki te voire même ayokaki jalousie. Alors tango bango relation mpe ezokende makasi love ezokende makasi oui wana mingi tango baenvie bango moi jalousie ezalaki voire même bamisusu jalousie makasi mais lokola Claudine Asuka azosala mosala kitoko Tracy Mbelenga koloba te ye mutu asimbi nyonso wana la main magique donc fo mutu na mutu abomba makambo na motema alors baye kolongwa na Congo elengi automatiquement Grace Mbisi akangisi bango ennemi sans kutu kokata likasa bakomi ennemi ba Mike Lokamba ennemi ba Gloire Olangi ennemi. Alors lokola pe na bato baza ko envier bango baza ko envier couple yango lisusu amour makasi babalani balongwe basali site na bango mariage na bango pe eleki kitoko donc modèle couple na bango ekendaki banvieki yango deja bajaloux babotami même baoyo baza kozala na bango bazalaki jaloux bamisusu ya bien jalousie ya bien bamisusu jalousie mal placée bamisusu bamoni yango kaka normal bango mpe makambo ezokende rapide mais bolingo ezalaki toujours liboso alors basali toujours batravailler en harmonie mwasi na mobali site basalaki ebandaki malembe bato bakangelaki yango bagoutte mingi bandimaki te ekomata boye mais emati mpe lelo oyo bomona modele ekoma surtout ntango Karine Mokonzi na équipe nationale lisusu bayaki yango ekoma susu boye. Alors tozolobela site te me tozolobela couple oyo ya bango lelo oyo baza na poto baza toujours ya kokangama na ndenge moko etikali kaka bato baenviaka yango oyo bazalaki na Congo te bato ya poto baza koenvie yango bacollègue ya bachroniqueur na bachroniqueuse bango mpe baenviaka couple wana bato équipe nationale bango mpe baenviaka couple wana sauf Karine Mokonzi me baoyo batikali baenviaka me baza bajaloux te baza na jalousie na bango te eza kaka koenvie komona couple oyo eza couple moko te ifale ezala biso bamonaka bango na bonheur moko ya kosakana te bamonaka bango na amour moko ya kosakana te et puis chaque fois bazo avancer vi na bango ezokende liboso etelemaka te
ezongaka nsima te ezokende kaka bazokola bazobota bana mpe bazokola vi na bango donc couple na bango etikali kaka bagene baenvi yango te na biso bapapa na bakoko tozoenvi yango tozoka bojalousie te mais koenvie oui tozoenvie tozoloba quel couple ya kitoko boye tala bana oyo tala ndenge bakoli lelo bapapa na age babalanaki bato balobaki o baweleli kobala me nzoka Tracy Mbelenga alaki mutu posé Glody Dasuka azalaki sir na ye baparent na bango balaki d'accord donc bazali couple ya koenvie kaka sikoyo na mois de janvier 2022 bafungoli susu maison africain shop pona koteka biloko ya mboka bandeko nano koenvie couple wana te nano koenvie bango te na harmonie oyo balakisaka ata toyebi makambo elekaka na ndako na bango te me toyebi ata mabe elekaka kuna me mabe wana te bango bamona yango mabe te bamona yango parti amour epo eza normal eya parti ya bolingo mpo modele bazali modele bazo avance ezolakisa bazali ensemble bavivraka na harmonie mpo bandeko soki mwasi na mobali ata bo tozomona bino boza bien mais soki boza na harmonie te soki bosali boutique oyoka mwasi mutu asali boutique mobali te soki bosali boutique o mobali mutu asali boutique mwasi te nalobi te boza mabe mais nalobi boza na harmonie ya couple te bozali séparé na mutu na makambo na ye sans ke bolobake tosepara makambo toyoka yango na bacouple ebele wana mwasi azotonga ndako na Congo mobali ayebi te mobali azotonga ndako na Congo mwasi ayebi te toyoka yango donc harmonie eza te bolingo na bango ezali bavivre ensemble mais harmonie ya couple eza te eza bacouple ya koenvie te po ekokoma un jour cauchemar mpo ntango bazokende banzela motu na na nzela na ye suka nango eyebani ata bakozala ensemble mais suka nango eyebani mais oyo ya Tracy Mbelenga na Glody Dasuka modèle eza kokende nalobi te ke eza na risque te na futur nga nazoloba banda babandaki tina mokolo lelo oyo nga nazoloba na bino eza couple ya koenvie mikolo ekoya wana etali ngai te wana mpe natika yango na maboko ya Nzambe to bango moko batika yango na maboko ya Nzambe nga makambo na bango nakotika te ngai bon natiki kaka mpo na soni mpo na ngai natika bango moko batika makambo na bango pa ya Nzambe alors bandeko eza couple moko ya kofélicité mpo toza koenvie yango yo ndeko ozolanda nga yo couple na yo baenviaka yango to yo oenviaka nde bacouple bato mosusu bandeko mpo na baenvie couple na yo elakisi teke bato oyo leki bango moto bazoenvie couple non koenvie ezalaka na baoyo baleki yo bazoenvie couple na yo bozo comprendre non baleki yo na mbongo baleki yo na beauté baleki yo na mibali balingaka bango to basi balingaka bango baleki yo na bavoiture mais yo oza no bongo bazoenvie couple non mpo mingi bayebaka te ke
couple na ye banviaka yango. Oui, po bino ba oyo bozolandanga mingi boyebi te ke ba couple na bino eza na bato banviaka yango. Mais yo ntango ozomona ke no ngai na couple na nga na mwasi na nga na mobali na nga tofutelaka na studio. Biso kutu totikala kosomba voiture te bakoanvie biso na nini. No, banviaka bino na bolingo boza nango, na muro bokangama, na ndenge bozalaka banviaka ngo. Bozanga nyonso, me modèle couple na bino ezali ezolakisa bolingo nde bozanga ngo te. Ndenge moko mpe koza na mbongo, tango bolingo na bino ezali na harmonie, bato bazotala penza ba oyo baza penza neti mapasa banviaka ngo. Bakopesa bino bakombo ya bacouple oyo yo ezali envié. Par exemple, soki bapesi yo kombo neti na koloba nini. So balobi na yo, balobi no neti couple ya mama Sese na Mobutu. Donc elakisi couple moko bazo envié. Soki balobi couple ya mama Bobi na Mobutu, elakisi mwasi moko boza susu na mur banviaka bino, me mwasi batiako likolo mingi, yo mobali no akomisako niveau moko ya kosakana te. Do bongo soki batie neti couple na yo balobi par exemple couple alors mbongo, ba couple ya koanvie. Bozo comprendre non? Balobi neti couple boloba soki boloba eza ba couple ya koanvie. Donc so bazo tia bongo elakisi bazo envier ba couple ya bongo. Pona bo comprendre. Donc bolingo na bino o boza nango banviaka ngo. Bozo comprendre non? Tosala neti Lord Mbongo na mobali na ye. Lord Mbongo couple na ye banviaka ngo. Banda tilelo. Même mobali na ye un jour a dekonaki, mais modèle baza na amour boko envier bango kaka. Même Lord Mbongo soki un jour a dekona, mais modèle baza kaka tilelo na ndenge ba vivre ka amour na bango boko envier bango. Donc même basalaki makambo moko lokola bango na bango babomani te, baza kaka elongo bongo bazokende, elakisi boko envier bango. Eza ba couple o banviaka. Siko yo ta musu couple no banviaka, yo ebita yo zomona couple na yo eza couple ya soni. Non, eza soni te. Yango na lobeli oya bandeko na biso po bango baba oya YouTube ba misusu na tika exemple po bazali bato bayebana. Bandeko na komisu nani nga na éducatrice te, éducateur. Bon, na éducateur te, na mibenge éducatrice wana mura. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc on va s'entendre le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.